Shalom les enfants de mon Père, les enfants de notre Père. Que le Seigneur vous bénisse. Naina tongwa lelo pona koyebisa mutu moko nzambe azotalisa nga ndenge aza na nzela pona problème ya mutu moko. Eza na bato ebele bakozala étonné pona situation ya vie na yo. Eza na bato ebele bakozala étonné pona situation moko boye ozo traverser. Oyo bango bayebi, bayeba pe bayebi. Eza na étonnement moko boye, bien aimé, ezoya confusion moko ezoye pa batu pona situation oyo. Batu bayebeli yo. Bien aimé, situation nini ezotungisa yo. Situation nini omokili imposa yo. Situation nini olibote imposa yo. Situation nini o ezolelisa yo. Situation nini o ezotungisa bomoi na yo. Situation nini ma soeur. Situation nini mon frère. Situation ni servante, serviteur de Dieu. O eza ko lia yo nzoto. Situation nini. Situation nini ozokoka ko surmonter yango te. Situation nini nzambe na biso alembana. Bible yebi singa elobi ayaka na avance te ayaka na retard te. Azoyoka kolela na biso akoya na moment opportun. Le jour là ekozala mokolo na yo. Ekozala mukolo nanga. Mukolo nzamba skani bien aimé asalo bolamu. Mutu moko akokanga ya zati. Akoke kotuna pe permission na famille te. Akokende ko luka pe permission ya papa to mama boti yo te. Akokende ko luka permission ya bandoki oyo bazo kanga yo te. Akoluka permission ya batu te. Mukolo nzamba ko ya na secours na vie na yo, na vie nanga. Ekozala ondire na ndoto. Ekozala tongo moko bolamuki ekokani na batongo mususu olekisa te. Ekozala journée moko boye oyo moko ko se rendre compte te que oko raconter le roi des rois. Oko kutana na mokonzi ya mokili, mokonzi ya bomoi, mokonzi ya vie na yo. Oyo azo tambwisa yo mage na ba tempête azo bimiso molongi. Oyo azo kotisa yo mage ozo leka na kati ya ba moto ozo zika te. Oyo azo telemisa yo sika basusu badinda. Esika basusu bamela ba poison ba kokate ba circonstance wana te. Mais yo toujours ozo tombola moto. Bitumbezo ya na tongo na midi na pokwa nzambe wana azo longisa yo. Ozo kokate ozo lela. Mais nzambe wana azo peso ka bomoi. Bien aimé ça na bato belé. Bazana ngo koleka yo. Koleka ngai. Mais bazana kimia te. Mais yo zola mukana tongo na kimia. Malgré na ba problème. Malgré na ba souci. Malgré na ba nyongo. Malgré na ba difficulté. Yako lia yako melezate. Yako sfute la bana classe ezate. Yako sungama lolenge ekoki ezate. Ozana poto mozo lela. Ozana poto moza yako kokate. Ozana poto mozo vivre lokolo ozana Afrique. Okoma déjà poto mais ozo vivre ba réalité. Oyo ozo comprendre te. Oso yamba Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. O consacra vino na nzambe. Mais ozo passer na ba moto na ba turbulation moko ozo kokate. Na ina ebisa yo zaki na mutu moko na kati ya mukanda ya Acte Bible ezo ebisa biso na verset 3. Pardon, na Acte 3. Soko kiti banango kaka na verset 1 ti okita na ba 9. Il y avait un homme. Anyokwa makimbula na mbula na vie na ye. Anyokwa makimbula na mbula na vie na ye. Mais mukolo moko bien aimé. Bible lobi ebengi moma yango 9e heure. 9e heure mukolo ya kutana kina basali na nzambe. Yango na ina sa mutu moko bien aimé ko négliger basali ya nzambe te. Tango bazolo bela ba faux yeba ke na mokili o ba vrai pe baza. Ayake kutana mukolo moko bien aimé dans le Seigneur na Pierre na Jean. Bible lobi na 9e heure Pierre na Jean babandai ko kende. Babandai ko kende ko luka elongi ya nzambe na temple. Oh, babengi libanda o ndeko wana bandai ko vanda ba bi belle porte. Ndeko wana azaki toujours na belle porte. Avandaka kaka na belle porte pona ko senga mbongo. Batu nyonso bayebi ye na quartier. Batu nyonso balekaka na nzela ya temple. Ata bao bakotaka na kati ya temple te bayebi ye. Bayebi ye tafandaka wana pona ko senga mbongo. Atambolaka te. Bamemaka ye baye na ye bavandisi ye na porte wana pona ko senga mbongo.
baye komona Pierre na Jean mokolo mosusu baleki na nzela na ye molimo mosantu na kati ya Jean na kati ya Pierre baleki na nzela na ye ezalaki na 9e heure ezalaki mokolo nzambe abongisaki po ete ndeko wana akutana na nzambe ezalaki mokolo nzambe abongisaki po ete kimi ekota na bomoi ya mutu wana ezalaki mokolo moko nzambe abongisaki po ete bolamu na ye emonana na kati ya bomoi ya ndeko na biso bien-aimé Bible ezobisa biso asengi Pierre na Jean mbongo. Bien-aimé dans le Seigneur, Jean et Pierre, Bible batali attentivement. J'aime ces mots-là attentivement. Bien-aimé, na vie na biso soki toko talaka vie na biso attentivement te, toko zoka solution te. Na vie na biso soki toko talaka bana na biso attentivement te, toko yebe loko ni ezoleka na kati ya bana na biso te. Na misala na biso soki toko tala makambo ezoleka na misala na biso attentivement te. Bien-aimé, toko tika la kaka na même situation. Na bitumba ezobundisa biso butu na moi soki toko tika la kotala bitumba wana attentivement te. Toko comprendre te qu'est-ce qui nini ezopasi pardon na bomoi na biso. Jean na Pierre batelaki attentivement. Ndeko wana tikali na loboko lokola ebikaki batu balekaka bapesaki ya kolia ya kosungama kaka mokolo wana akanisaki lokola Pierre na Jean bakozala le même bakopesa ye pe oya kolia et puis lobi akozonga lisusu na même position bien aimé nzoka mokolo wana 9e heure wana ezaki nde mokolo nzambe abongisaki pona bien aimé azwa solution na problème oyo azalaka nango tokiti na 9 totangi makomi. Tout le monde na boko bandango na premier na bandi na 9 pour maman ya likambo na biso evandi na 9 tout le monde le vit marchant et louant Dieu il reconnaissant que c'était celui qui était assis à la belle porte du temple pour demander l'aumône et il fut rempli étonnement et de surprise au sujet de ce qui lui arrivait. Nalingi na yebisa mutu moko na bomoi na yo un jour ekozala étonnement batu bakozala surpris na situation oyo ozoleka lelo oyo ya na yo ayebi oyo leki no ayebi o baninga no bayebi o internet eyebi o mokili mobimbe yebi balobi ye kaka boye akotaka na mabala bimaka ye kaka boye babotisaka ya babalaka ete ye kaka boye abandaka mumbongo akomaka na suka te ye kaka boye asalaka asalaka ba voyage mekende akomaka te ye kaka boye akotisaka ba visa be bapesaka ete ye kaka boye asambelaka nzambe metomona keloko te na vie na ye me nalingi na yebisa o na pokwa lelo lilobo ekoya na mabele malamu mpo ebotelo mbuma un jour bato bakolamuka na tongo lokola balamuka na vie ya mokakatani oyo bien aimé balamuka na tongo bato bazala étonné bakute azosote liboso ya belle porte bato bareconnaître ye ki azalaki moto abandaki kovanda na porte mpo na kosenga mbongo me nzambe alola mokolo akanisaki vi ya motu wana vi ya motu wana echangeki le même manière yo moto ozolandanga lobaka 3 fois amen nzambe akota likambo na yo nzambe aetone bato bazochola yo lelo nzambe aetone bato balobi akosuka toyebi ndenge ebandaka toyebi ndenge akosuka boyebi ndenge ebandaka boyebi ndenge esukaka me ya mbala oyo eza nde nzambe moto abandi yango mpe nzambe moto akosukisa yango. Je vous aime par l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir, bonjour. Je vous aime les enfants de mon père. Bisous là-bas. Bye.